Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou... Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota na ngai na ye lisusu lelo nazongeli bino po bino bozalaka libota na ngai. Donc moi des jours où tout le monde tobandaki kotia biloko mingi te. Donc tozalaki na ma charge ebele ba vérification ya ba document ko finaliser po ndeka tolobaka tozwaka prise en charge ya ba client na biso. Donc erozo somba yeba que ba document ezala na mutu na biso ko landela ko sa mo makambo ebele. Yango moni tobandaki vraiment kozwa temps ya kotia te, mais lelo tozongeli bino po quand même tokomi moi libre mokie. Donc awa tozo marché ka na ba quartier oyo na lukelaka bino a toi tozongeli quartier Kimberly. Donc tokotana na kata lupangu a toi dans na kata lupangu yango yo. Donc a toi na lupangu ndako yango totala ndako kitoko oyo eza ndako ya 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain, na toilette à visiteur libanda, na studio comme maison commerciale, studio ndekaka mutu o arosomba aro utiliser yango to apena toilette à libanda, tozana mai, to na courant marambutu eza kitoko. Donc na si tokota na kata ndako boromona. Donc a to libanda, awa to na parking, to na 3 pompes na kata lupangu au parking. Oh maison commerciale na lobaki wana tozongela ngo tokota na kati eza pe ya ndenga obima libanda donc na vie de dehors vie extérieure pardon awa to eza veranda to etongo makasi donc mama tosko bilamba to ebisi azana na mo mpandi poto filmer lupango biso to umela raté quoi. Donc awa tozana commune ya Mongafula na quartier Kimberly City. Donc eloko Kimberly moko utaka wana batu basepelaka to yesu na eloko sika na Kimberly pekaka. Donc clôturé portail parking, il y a 2 véhicules et c'est quand telemi awa donc lupango yango yo lupango eza kitoko bien faïencé carrelé na yebi ke totambola partout donc ndako o bachango $60,000 à discuter. $60,000 à discuter. Donc exactement bien à ton marché to ke mpandi bomona nanu tout en tour ndaku bon to kota na kati. Donc ndena lobaki $60,000 à discuter. Le pango eza na 3 chambres, salon pardon ndaku eza na 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain na kati et puis salle de bain moko libanda pour na ba visiteur pour na moi peut-être me tenter kana boutique tout ça soit dans studio wana. Donc awa toujours évoluer moni ndako eza bien construit na ba gouttière pour na mai. Donc canalisation mai ezali lupango mabele ezati onyos bomo na béton pavé oyo porte à ciment ya cuisine. Avant to kota na cuisine to ça na tour de rôle bomo na lupango ndenge ezali libanda. Donc au bomo oyo porte à cuisine moni ba plafond eza mo sika to benga ngo ba lambri. Donc en termes de plafond tu as un jiproc, tu as un triplex, tu as un lambri. Donc oh ya te koti mai, à tes mai et bien baraté. Ndé yango wana. Au bon moni de snap so ya pompe, place to télé mieux à pompe mais donc toi le gars a 3 pompes, tu refongolaté, tu les kaleka. Ah sikoyo tu to kota na kati. Tu kota na kati ya palais, tout monde appelle ndako ndenge zali. Ah entrée pour to kota salon.
moni ba caron des soins véranda des propre oyo eza entrée ya salon eza na mwa balcon nango oyo kozala kochekiti omoni courant ya makasi bon omona pe mai moni ba plafond eza esika donc ya ndako moko euti otongama kala mingi te mais ndenge ezalaka toujours moto atongaki eloko na ye azoteka yango donc lupango yango awa toni tokota sikoyo na kati ya palais voilà donc awa toza na salon bomoni toyi tongo makasi donc nanu kutu bazongisi biloko te babimisi mwa quelque biloko baagent batomboli babimisi na libanda mpo toyeba kofilme ma bien ndako emonana po ndako so eza na biloko ebele ebimisa ndako kaka donc tosengi baagent batomboli bakiti ebima na libanda mpo tomona grandeur ya salon na salle à manger donc oyo eza salon yango oyo donc nyonso oyo eza salon et puis tokopusana oyo tomona liboso na eza couloir tozongela yango awa toye na salle à manger porte oyo tomona liboso na biso eza porte à cuisine donc salon salle à manger okokotamba ma cuisine na porte à libanda pe tomonaki wana eza porte à secours pour la cuisine donc bokoza bovandi na salon donc bonne akotimba ma kuna alambi moni caro des donc caro eza ma ya sika et puis total plafond donc eza le miroir okope ko mitala donc eza magu donc nyonso oyo tolakisa boye po tolakisa ke ndako eza ndako totongana bakaya mingi te donc mpona bato oyo bayaka tembe bomoni courant eza makasi bana baotolamuka baotala batente na bango porte à cuisine yango oyo mpona porte à secours atoye na couloir donc oyo chambre liboso chambre bana bapeti mosusu baza na ya kolala chambre mibale yango ya bana mpe kaka oyo mpe kaka chambre ya bana et puis chambre baparents eza na suka kuna chambre baparents et puis porte oyo eza na avant koma chambre baparents eza salle de bain donc na kati ato na salle de bain moko eza na couloir pembe na chambre baparents ato zongi salon tomoni porte à cuisine pembe na salle à manger et puis ato na salon yango donc etikali tokota cuisine tokota na cuisine voilà cuisine yango oyo donc cuisine yango oyo cuisine eza na magasin donc mokolo nango ndenge atongelaki yango alobaki atongaki na baguna ye donc atiaki cuisine na magasin mais soki mpe moto amoni kasepeli na ye abeta yango bama coup direct donc eza ma molai eya 6 mètres bakabola 3 mètres donc 3 mètres ya magasin 3 mètres ya cuisine soki olingo osangisi yango epesi kaka système en longévité donc longueur mbama pampan toza mobimba donc cuisine yango oyo eza pe na quelques meubles nango omoni dépôt eza na porte kobima mama na salon eza wana eza na porte donc awa peinture eza ya sika nde kaka bomona toujours peinture eza ya sika donc lopango oyo nde nalobaki eza na commune ya Mongafula eza monene donc eza ma monene makasi nde boyebi Mongafula elekaka monene mais photo expliquer donc eza na Mongafula oyo na Kimberley City oroya ndenge nini outi à partir kitambo magasin ozwi nzela mai pompage soit ozwi nzela DGC mais essentiel okomara na saut de mouton ya pompage so comme na saut de mouton ya pompage ozwi mba moko ba moto to prince o basali sika ya Kimberley City donc à partir ya wana so na mutuka so oyema kolo kaka yo mobimba ti liboso ya palais to côté puis prince et continuer ba osa prince donc awa nde na obena bino maison commerciale yango yo soit tokobenga yango studio mutako chape a louer awa ezali couloir ya libanda bomoni tiyo mo eza wana pona évacuation mai mbamo na balabala awa toza place pompe moko pe ezali a to aloko na 3 pompes o pompe moko miso wana to mekaki te mais mai yango pona olakisa ke courant mai betalala bosana donc awa toye oyo citerne na bango awa eza place la lavabo et puis awa eza toilette à libanda donc toilette à libanda otolobaki yango donc à partir à saut de mouton pompage au monara wana bazobela de Kimberley City soit aux moto 500 francs soit tu monta mutuka prince basali ya sika donc prince eza sika o enomi mabiso ti place prince bakomi place bakati osala tokeka ata makolo ti na lupango donc au portail au parking portail yango wana libanda ndenga libanda portail eza pembe donc tobima na biso to expliquer de nyonso to lembi
awa toza siko libanda donc libanda ya lupango yango tolakisa balabala quand même bomona pe quartier ndenge ezali nzela oyo omoni oyo eza nzela oyo baosala prince donc prince eyeleka liboso awa oyo akotia tembe tinda ndeko aya kotalela yo aomonake baotia prince awa mais basuki na mwa liboso kuna batravaux ezosalama ya teke batravaux esilaki mpona avril bakataka kosala batravaux mpo mbula ebetaka chaque jour lokwa lelo daya ntongo nyonso boye mbula ebeti makasi donc mbula ebeti vraiment trop mbula ebeti makasi oyo bomoni nzela eza humide mais mai na nzela eyevanda te mpo avril mbula ebetaka chaque jour bakataki misala mais misala ezongaki déjà donc soki moto aye kotalela yo soit soki yo moko koya kotala okomona ke nzela bazosala mais prince esuki quelque part mais batravaux ezali omona batracteur bazotimola donc bamituka bachinois ezobwaka mabanga makambo nyonso nzela eza normal yango moni mingi bamoto ezoleka mituka mpe ezoleka donc voilà un peu composition makambo ndenge ezali na oyo etikali tobengani na téléphone merci beaucoup.